Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Ba camion na sokoye ba bimisi carburant nyonso. Et qui na pesa qui adresse na avenue Mayenge entre avenue industrielle na avenue Kato. C'est ça. Il nani moko entrepôt moko zawane zaki ya il nani ya kala ya Sometol. Et kokota wana ba kati citerne wana ba koti si ba uranium na kati ba soudé ale et ko bimanzela ya Kashobwe nzela ya Kasenga kuna na ba Kashobwe kuna station carburant za la raté na ba kilwa na ba Kasenga station ya nani essence pompe essence za la raté bon tozo ko mema carburant na nani na Kasenga tozo mema carburant na Kashobwe nzoka nde ba uranium ezai ko bima parce qu'il avait des contacts avec des Iraniens et des Coréens au bazai ko s'en charger une fois traverser Zambie ba mo ba ebine ba ko bimisango na lobaki yango. Alors après avec ozwaguya ko sala loko wana tant nazo loba makambo ya uranium ndeko Lushima ezana ba ONG des droits de l'homme oyo soki 33 ONG na koloba pe likambo 33 ONG wana ba yebi likambo nazo loba ya ba uranium ils n'ont jamais dénoncé ça. Jamais. Pourquoi? Parce que parmi eux, ce sont des amis, je les connais, je peux même citer les noms. Parmi eux, tous les responsables bénéficient de la grâce financière. Bon, faut ça. Il y a Moïse. Il y a Moïse, ceux qui basent 33 ONG déclarent, 33 ONG. Non, c'est faux parce qu'ils sont financés par ce monsieur-là. Et pour véhiculer le mensonge, les Kamboloko a trafic uranium au Zobomisa Bato. 33 ONG wana bayebi yango, mais ils n'ont jamais dénoncé ça. Jamais. Bango kaka, oh non, constitution. Kabila doit respecter la constitution. Le respect de la constitution. Mais ils n'ont jamais dit où est-ce que Kabila a violé la constitution. Mais bango kaka, non, Kabila il faut respecter. Mais à respecter, le quoi bon banana ko ibisabiso et le konino ya violaki. Ils ont participé mawa. Les oyo 33 ONG wana na kotangas prochainement les montants au besoin bénéficier. Et parmi eux, il y a même ONG moko il y a zawana lutte contre fraude. Tu peux la autorisé au pesa montant on a lelo. $100,000 à pesaka na moko na responsable moko à battre campagne na Maniema et il a échoué. Baza wana oromona bango ba ko signer. Ba communiquer comme la preuve ezali. Ndeko Lushima ko tumola nga côté wana te. Tikana tumbola parce que wana Congo histoire. Nazo kolomba parce que ce sont des ONG des partis politiques déguisés. Ils sont là pour son service, ils sont là pour la kozwa mbongo na ye et bazoko sa peuple congolais. Pendant qu'il y a des produits aux altérer santé. Ozana makambo ebele ya koloba lelo. OK. Alors wana ezaki na mukuse, n'est-ce pas, mayolobaki na mbalelekaki, n'est-ce pas? Oui. Alors tango toucher likambo ya bakatakatanga. Batwa sel abi papa Lushima. Est-ce que vraiment solo? Est-ce que ndeko je constate? Yango na ngina loba. OK. Likambo ya bakatakatanga ekomi ndenge nini? Voilà. Ndeko Moïse tango azui goût ya mbongo. Tango azui goût ya baffaire wana. Il s'est résolu ya koloba ke bon. Basala ba monter plan ya kokata ya kosala sécession. Et le plan était là. La sécession katangaise. Sécession katangaise. Azo sa plan ya baye ko monter likambo ya bakatakatanga. Likambo wana ndeko Lushima eza participé mawa. Parce que papa expliquer na bato. Sécession ni koloba nini? Sécession ni koloba ke bazaki na projet balongo la katanga elongwa est-ce que ça ne fasse plus partie de la République démocratique katanga elongwa na kati ya Congo ekoma pays Butsumba salaka. Voilà. Des plans ezalaki wana. Des problèmes ya bakata katanga. Assemblée nationale et ça qui en place une commission d'enquête et qui t'a qui na Lubumbashi pour na kotala ko récolter ba donner makambo nyonso ya bakatakatanga wana. Tant basili commission esilisi musala ezongi na Kinshasa ndeko Lushima.
il fallait rendre public ces rapports. Et ces rapports n'ont jamais été rendus publics jusqu'aujourd'hui. Parce que Zakina Mutumoko a bloqué Kiango. Comment Charles Mwando Simba. Il était vice-président, il a assemblé au Aoutigo démissionné. C'est lui qui a bloqué la publication de ces rapports-là. Les députés nationaux. Le doyen du G7. Ah, Azal la G7. Voilà. Donc, il y a un bloqué qui enquête. Et avec quelle intention? Avec quelle intention? Intention Yébani Lelo. Yewanazana G7. Il a bloqué la publication de ces rapports. Yabakatakatanga. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités. Au Nganazo Koloba, ils allaient qui nakati. Ils allaient passer de Koloshima. Tangu Batuana Bakatakatanga Bazo Salamobuluana. Tokendeki Nazolo ba na mukuse na parabole. Côté à Kasomeno, route Kasenga. Wanezali bastion. Si vous avez un journaux, après, tout ce qu'on a expliquer vraiment à Magnola. Wanezaki bastion, il y a Batuana Bakatakatanga. Ndekolushima passe pema wa Ozokuta Batuana. On disait que non, ils n'ont que des flèches, mais avec des caisses d'armes. Yasika. Armes lourdes. Armes nyoso. Yasika. Armes wanezaki ezoko makuna ndengeni. Par hélicoptère. Nani azaki ko ya kotika ngone hélicoptère. Na bateni yasika nani azalaki ko doter bango. Bogoye ba suite nango na suka wa tanto zokende. OK. Et puis, mais vous avez déjà, le corps tout le monde tourna, pesa paye, ya no malamoko po, et puis, Nakoloba, on a une lobaté parce que ça risque de donner la matière à d'autres personnes. Comment est-ce qu'ils ont procédé dans la cache d'armes? Nakoloba, bisayo en dehors du micro pour Oyeba. Sinon, ça risque de donner matière à Batumusu sur Bangola. Voilà. Alors, parce que diable a le kamael et à Salamabe. Ce que tout le monde schéma, on a tout le bain à terre. Pour le diable, nous sommes profiter. C'était terrible. Ça, doit consister dans l'humilité. Est-ce que vous avez dit que comment on a maï beaucoup on a journaux à toi Sabino. Oh maï bazo pour ma batou, maï bazo violé, maï bazo tu m'as bandé pour batou, maï bazo pour ma chef coutumier parce que on a katakatanga ming babomi kaka ba chef coutumier alors pona nini ba chef coutumier parce que chef coutumier ça muto a une histoire à village, a une histoire à mbok. Alors parce que comme ma chef coutumier pona nini. Et puis tout ce là. Est-ce que Muto babengi maï botu na ba véritable maï. Et ça quoi maï au basali mikolote. Ba maï ya ba impérialiste basali au ba osala ba publicité. Ils ont incendié des cases ba violé ba maï a viola kate. Maï ko tumbanda ko sika ba nekone bazola late. Par contre soka moni mama uti bilanga na kilo akoya mama ozoke ndo akosali sa memela kilo. Akenotika ite na ndako. Mama okomi OK. Ngala zongi nanga. Bolimbisi. So que mon papa outi chasse, abeni ça, amoni abeno koto tout ça. Papa OK a salicie, a katiketi na ndako. Ya maï a viola kate. Pour ce qui a violé a kokufa. Maï a koki kotumba ndako te, ba kazo ba ndako bisobe ya ba village na biso kuna to. Maï a tumba wana ba kosi. So ko yoki maï a tumbi ndako. Oyoki maï a violé. Aza faux maï oyo ba tulokola ndenge bozola ndako. Oui ndeko. Ndegolushima le 23 mars 2013, Bakatakatanga, Bakoti Lubumbashi. Bazoya makolo, ti ndenge bakomi na centre-ville ya Lubumbashi. Na misu nangai Ndegolushima, j'ai vu comment est-ce que na bolimbisanga bandeko msusu ya police ndenge bazali kokima. Bazolongo la batterie bazoboaka. Nathalie parce que nazalaki wana sur place. Je dois appeler ba mona ya lobi ba policier ban sauté. Boko ba policier. Voilà. Voilà. Boko ba policier. Oui. Parce que nazalaki wana na mutu kalangai. Omonaki. Nazalaki wana pembeni na bango. C'est ça. Na monaki ata soldat mon côté, mais je dis merci na garde républicaine. C'est ça.
GR. C'est la GR qui est venue mettre fin à cette aventure. C'est ça. Ceux qui garde républicaine les alagaté de Kolushima, mais les lots ont ba makamusus. Voilà une étape nene. Voilà une étape où il ba komi na kati. Ah mukolo ba kota kana Lubumbashi to la naga sonyo swaba na ba appelle comme obenga ba Lubumbashi téléphone ezo le kate. Bango kuna ba bitu papa tozo meka ko benga bino kuna ezo simbate ba kati na communication. Écoute chapeau la GR parce que ça c'est le sens du patriotisme. C'est ça. Et Mukonza Mbuka a pesi mitindo kinalingi koyoka susu eloko wana te kimie koti kimie kotaka bato wana bakanalize bango ti vers basente ya Monisco avenue Mama Emo Kimbangu croisement Kimbangu na Lubumbashi tant bakoti bafandi wana Moïse aye Mbangu préciser ba wala kanza Moïse Mbie te Moïse nani Katumbi ah OK Moïse Katumbi ex gouverneur OK alors que tangu batwana bazalaki koya bazouta Roashi ti bazoya amona kite tangu bakomi wana na kati ya centre ville amona kite mais tangu bakomi na Monisco akeimbango akende ko sala nini nani ye Moïse ex gouverneur Moïse Katumbi à comprendre que secret lingaki bima il fallait ko kende ko fandisa ko bomamoto et parmi bato bakatakatanga wana voilà parmi bao bazalaki wana na ebisaka bino ke mwana moko azalaki na kati kadogo moko bo oya mabe azoyebisa baninga na ye na Swahili angalia ubwana njola kwaka kupelekea chakula abitala muto ayaka otikela biso biloko tangu tozala na zamba mutango nani Moïse Katumbi etangu baitaki moko ya bakatakatanga bozo comprendre ko ne azoloba moko ya bakatakatanga o bakanga kana ba gère na biso coup de chapeau n'est-ce pas vraiment moko dit vraiment sunga bango bien a motiver bango bien parce que même na Goma boyebi ke babundaka bakasi bisika nyoso bitumezalaka n'est-ce pas mais oui même na Kinshasa boye ba gère ba sala muto vraiment mokondi a vraiment s'occuper na bango bien to le bite ke s'occuper na bango bien na ba sola ba so tout ça ndenge zo sala makaboye kitoko n'est-ce pas c'est ça qu'on appelle le patriotisme mais alors ndé kwa lobi boye donc bozo mona wana que non na kati bakatakatanga wana moko na bango parce que bana recruter na bana mike ya ba 10 ans 11 ans 13 ans tout ça moi na moko ne obita bavani si bango ne bavani saka bato bakangi wana siko na tant Moïse Katumbi akoti gouverneur tant la gouverneur ayo tala bato bakangi wana ni atala kasi papo ne ayaka ko tikila biso bilo akolia kuna na zambate na manduki c'est quoi tant que moi on réponse bozui tant on a lobaki ke ba caisse d'armes ya sikana na zaiko kende kotikango c'est ça Moïse Katumbi pourquoi parce que objectif ezalaki wana parce que arme msusu ezaki positionné na côté ya Kasaji ba arme msusu côté ya Sud Katanga msusu côté ya Kolwezi Kasaji frontière na Angola et biloko nyonso je crois ba service eyebi yango olunga na zoloba mais na yebi que botika pe otsa téléphone na nga sous écoute voilà parce que na yebi na lobaki ke papa yo ko banga soko lobi mabe obanga yebi ke na lobaki boye ba traître bazali nane na yebisa ki mokonza mboka population ba yeba ke o ba ke wana c'est échantillon c'est une sélection naturelle ya bato mabe mais ba misusu bazali na ba institution nyonso ndeko lushima bazali tango zomona tango ba institution nyonso soki moko se retrouver za na aner abi tipo ya risque panzanga il faut na yoka ena makamba otika na osomba ka ngani carte sim mususu bokoka pe mama ko bate bon mais soki pe ebi ko zo kosate ozo kama obanga nini na zo banga mutelo mutu moko te na zo banga mais siko tozo nga mwasi mamuke tango mwana wana gouverneur Moïse tango wana izakina nukatanga ya Mobimba n'est-ce pas alors ya ki courant de visite na ba tombokio ba kangi kuna o ba memi ba gère na biso ba maîtriser bango al ba memi bango ti na Monisco n'est-ce pas siko ya habité tena kana ko tala bango ça semblant
Tolo baboy. Alors tant que comme kuna mwana na reconnaître ça la papa nde aya kotika la biso bila kolia na mandoki vraiment ziko tango ya yoki ndingwa na réaction ezaki nini abimi mbango akei mbango azongi abimi mbango wana bino nyoso bozali wana ngala za wana boyoki pe makamwana wana lo ndeko lusima ngala zolo bateke ba ebisi nazaki wana parce que moi j'ai eu l'information à 9h que à 11h bakatakatanga bazokota na ville ya Lubumbashi. J'ai eu l'information à 9h. Nazongi nazaki na ba cravate nazongi na kelata jean pantalon tout j'étais en bleu nazui mutu kalangai nazui na camarade na ngai maître Ben azana Bukavu na bilelo okoyeba vérité ya politique ndenge zalaka na tie na mutu kalangai to bandina bango na roashi ndenge bazoya ti encadrement ya police ezoko encadrer bango nde ezoko accompagner na yoki ba misusu bazotuna bosala nini bazozela mot d'ordre na nezobima na gouvernorat ordre ezobima bosala eloko te botika bango na ndenge bazongaki na ndenge bayaki wana j'étais là bakomiti na Gombe ya Lubumbashi ti na centre ville wana terrible bamatisi drapeau mususu eza ya Congo te c'est la guerre tala na lobi population congolaise il faut bon fungola miso il faut bon comprendre que bateau yo le garde républicaine ce sont des patriotes il faut qu'on respecte ce sont les gens qui ont travaillé qui travaillent voilà qui ont travaillé à l'époque la situation il faut qu'on respecte bango Mukonzamboka pesi ordre ils ont mis fin na biloko wana sinon je dis bien sinon tonga tozala to lo basusu makambo te c'est-à-dire katanga c'est katanga parce que j'ai vu tant nga nazoko kima nazoko dépasse bango bazaki à 100 mètres de moi nga nazali boso na bango bazoya j'ai vu des policiers na habité ceux qui bazaki ba policiers ya biso ou bien ezaki ba policiers nini lourdement armés, mais au lieu de contraindre, avancer à Batouana, et ils voulaient maintenant, ils ont positionné les armes vers résidence à Mkonzambo Kezali parce qu'il y a des bagères là-bas. Voilà. Ils ont positionné là-bas leurs armes. Avec quelle intention? On a habité Bango Moro Baebi. C'est ça. Mais ils ont réussi, les mains garde républicaine, ils ont réussi à commettre fin l'aventure. Donc, Nana Zalaki wana. Nandenge, moi Nana Lobi, Nandenge Moïse, Akimi, Akoti na Djip nae, Akei. Donc, au moment où Zoloba, na Anvers, na port et Anvers, au moment où Zoloba, il y a plus de 100 conteneurs, il y a Moïse Katumbi. Bloko ni Zanakati. Bilo ni Zanakati. Na habité. Pourquoi? Parce que les conteneurs, et au moment où nous parlons, les conteneurs est commis déjà en Afrique du Sud. Biloko ndambu d'après les renseignements, ndambu est comme Kota na Lubumbashi déjà. Bobo sanateke. Peut-être des choses en Dakar. Bon, biloko msupe Kota na Simandakala. Bobo Mandakala likolo menacé loko ni nezali. Bobo sanateke, c'est lui qui détient société Abarikani, il y a transport de camion remorque, Akuna Matata, Jambo, tant que camion est en Afrique du Sud, tant que Rosong et Yaranani, pour éviter. Bakombango qui toque, ça c'est bon, Akuna Matata, donc on est Matata, la carte, merci. Conteneur, on est comme Afrique du Sud, et Biloko Zoko Tandam, Biloko ni les ans à 4 conteneurs, na Osenga Bakongolais, Bazana Bafongola Misu. Na kosenga na bakonzi bazawana ya renseignement ya police ya armée bafongola misu ingeta nazana ba renseignement nazana rapport wana nyos ingeta mais avec la volonté du peuple congolais et nous comme côté kokoma biso nyoso jeunesse sima Mukonzamboka Joseph Kabila et l'autre côté kokoma katanga kotikala na Congo ekozala kati ya katanga ingeta. Alors maintenant qu'il a continué le 4 janvier, chef de l'État a réuni. Nous l'année en 2015. Ok. Chef de l'État a réuni la notabilité à Katanga. C'est ça. Mais avant le 4,
le 2 janvier, Charles Mwando Simba a bengi honorable Kyungwa Kumwanza, a bengi Moïse Katumbi, a ebisi bango bokende na réunion wana te. Pardon, limbisanga nazolo bandenga lobaki. Ce type-là, il va vous humilier. Il va vous injurier, ne venez pas à cette réunion-là. Pendant que Mokonzambo Kapesa qui est confiance, et c'est lui qui a organisé cette réunion-là. Pendant que Mokonzambo Kapesa qui est confiance a organisé la réunion, et à un moment donné, il y a beaucoup ces clips qui a Kemoba. Mais ils n'ont pas si peu mawa, le nom Oyo, Batubalni Babimake, Bangonde Bakomi Bassin, Baza Bassin Té. Les 19, le 20, le 21 janvier. On a pasteur Makolo, tout ça, le Yannick Niembo. Et ça là qui date au Yoke, tout devait, le pire devait venir. C'est-à-dire quoi? Il y a un enseignant dans la jeunesse de Bakinois, Nyonso, au Bazolandanga, Congolais. Ne soyez pas distraits. Ne pensez pas que le rassemblement on veut vous éduquer politiquement. Non, c'est faux. Mbongo Utaki Lubumbashi, 5 millions de dollars. Pour na Bakinois Baya Kukufa Awa. Pour na Mobulu Ebima Awa. Na Ebi, Boebi Batubayaki na Mbongo. Nazasu na yango. Nazo Ebi Sayon de Kolushima, Mbongo Utaki Lubumbashi par Moïse. Atindi Awa. Na kutanga bakombo soko lingi pardon na voilà. Bake gotika bambongo wana na université. Parce que toyebi bango déjà. Voilà. Na banquette ya biso moko ya Congo histoire, toza déjà na bakombo ebela e bamsukutu. Bazaka ko sa makele mingi ya mebayoka na sute ba limo na circulation. Na ebi tozo bake ko lia bambongo bango o ya mabe, ya makila ya ba innocent. Oh ba pied na ba chinois pona nini na tuna kabina pona nini kaka ba chinois pona nini ba pied ba tu poto to kabina ba na ba pa ba susu bazaliao pona nini kaka ba chinois to tuna kawa boy ndiko koba ya ona lobi ke ba ke kotika ba kopanza mbongo wana na ba université hawa ba institut supérieur pona ko sina ba garage ko vous révolter population tant mobulu yango eza hawa il y avait déjà un plan mis en marche pour déclarer déjà que Katasiko est la sécession. Pendant que vous vous êtes distrait ici, il y a la marche, non constitution, révision. Mais Koumande va se préparer pour la Kata Yangomba. C'est ça. Parce qu'il y a même des opposants qui ont reçu cet argent-là. Pour nous distraire, il y a un rassemblement. Mais c'est une façon de regrouper, de distraire, de boulot bimi. Et Kuna déjà, il y avait un plan diabolique. Et c'était ce jour-là, c'est-à-dire provoquer les troubles ici à Kinshasa. Et ça la distraction. Et ça la distraction. Bakati. Ozomona comment mutu wakoki kosomba liwa ya batu 5 millions de dollars. Ngai awa nazoloba, j'ai eu l'information, ne vous en faites pas. Ezobangi sangate na ngai na lubango ne bande mais ezobangi sangate mutu na ngai yelingi ba million mingi mutu na nga c'est mis à prix à 1 million de dollars oya bo liquider ngai azui mbongo wana mais avant ya empoisonner nga opesi nga mwa ndambo mkenan parce que s'il s'agit de moi d'ailleurs mbongo salité mbongo salité alors na ngai na lobake yo ebi ke kaka na badate ngo lobia le 19 le 20 le 21 quand on a mis plan on a na émission na biso to bimisa peuple congolais bokeba tout ça to occupé mbongo mususu yaka ezaka etumba babi lusima amona na sur TV etumba moko ezaka bi donc lusima vraiment bon matanga e basa soki nzoka le bazo lambaka ba makambo soki ba geste ya na nzela na ba bazo ba papa lusima boni ba pesa raison papa lusima ah maman mokilo balinga mutu kaka soka akufi de comment nzoka ndeza boy nzoka ndeza tofungula misu oui ndeko oui ya ona ngai na lobake ezaki mawa parce que ba congolais bazali ko comprendre té ba kinois bazali ko comprendre té que c'était une distraction oyo ba ki ko somba liwa na bango na mbongo pona y a réaliser plan na ye kuna na Katanga ba réaliser yango
bamisusu bazoloba bazotuna ngai me kala nyonso wana ozali koloba te mpo na nini kasi motuna ngo natunaki oyo la fois passée o kala nyonso wana ozoloba te mpo na nini okomi koloba lelo pourquoi tout ça mais kala nyonso wana nengaki naloba ndenge nini patron ya sécurité ya mokonzi ya mboka chef de l'état ezalaki nani aza wapi avant information ekoma epai ya mokonzi ya mboka conseiller spécial en matière de sécurité ye moko mais na mboka nini oyo même dans les États-Unis, est-ce que Obama, président Obama, qui condima que conseiller spécial a travaillé contre lui? Même le président Hollande. Alors, le palais m'a que vraiment ma cambo ça na TV vraiment alors là t'as bagan vraiment quand là t'as ça dit qu'on aime ça modéré doser doser parce que ceux qui l'ont ma cambo échangé que le candidat ngai njate na pite na za na Rwanda na pite na la mboka mpa na kima ziko na kana parce que tout monde tozo bundo ezande ya bien pona bolamu ya bana ya Congo siko na ebite satana ya Congo c'est pas nai côté wana tuka atabotuni famille nanga ba wewe sabino ke lo shimanda to lo mona bana ba mwana tiba poème na yetu so iboke na radio na biswa ne kolimbisanga boke na radio na biswa okuta moko ya badwaye na biso kuna bienga masidi vingi bazali ko sala émission nango 2 heures d'affiche na papa Nzangi Kinkela pe asonam passé à cette kibiso tangwa na muke na koya na bleu blanc na uti classe parfois na salle école buissonnière na koya ba yamba na émission Barza ba muksha la kamba vieux na ngai na pesi mbote alors na radio kuna tout ça il y avait encore une émission bibliothèque sonore n'est-ce pas alors yemu ko mususu ba salle na salle poème moko ezaki on na époque Zaïre et puis bah na obenga bio ndani ezaki période ya politique ya kanga monoko n'est-ce pas na saki poème moko a tout ça et tout ba kanga yebe tout mais ba sodande ba kimisa ngai na nzela ya sima tout ça ba kimisa ngai n'est-ce pas na bani makamula nga bandaka noko na ngai général oliku n'est-ce pas tika na ba parce que yemu na ko jeba poème nanga wana za na kambumba kuna na lemba ah oui, ici on écrit pas, on regarde ça ici. Même le poème, on a titre la vie est dure. La vie est dure. Ah, ce qui, regarde, c'est beau comme titre, mais ce n'est pas poétique. La bande na bureau na endenge sikwa zo samsa na. Abi lo Shimanjate. Regarde ici, c'est beau comme titre, mais c'est pas poétique. C'est un intellectuel, alors c'est beau mais c'est pas poétique. Alors si tu veux pour rendre ce titre beaucoup plus poétique, alors il faudra dire dure est la vie. La vie est dure. Dure est la vie. Alors, tout na bande ko bisu ngana tanga batu ba ko sabino que le Shimanjate makamnega o ba pesanga ba kombo no mi prononce ba livre na bandi manga na centre culturel américain nazana no mona muke bazo kuna bana ozoka ba étudiant ba fonctionnaire. Moi je n'étais pas encore fonctionnaire, je n'étais pas encore étudiant, n'est-ce pas, mais na kuna directeur na bango telinga n'époque ça y wana zaki na centre na gare centrale centre culturel américain na côté. Je voudrais m'abonner ici. On a déjà abonné à Goethe Institut, il y avait allemand. J'étais déjà abonné au Centre Wallonie-Bruxelles, n'est-ce pas? Alors, non. Il y a un centre encore ici, Centre culturel américain. Naki, tout le monde a la camba et l'histoire. À la côté. Qu'est-ce que tu veux, moi? Je voudrais m'abonner aussi ici. Ah, ok. Tu as quel âge? Quelle classe? Tu travailles quelque part, tu es fonctionnaire? Non, je ne suis pas fonctionnaire. Attends. Mais c'est toi que je suis souvent à l'émission Barza de Wamoucha Lakamba. L'émission Barza, le salon des jeunes lecteurs. Et oui, c'est bien moi, le Shimanjate. Mais moi, c'est formidable. Je viens de te lire dans Jeune Afrique. On a eu comme un poème moko contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, mais à titre exceptionnel,
accepté la demande de ce jeune homme. Et j'ai fait partie des membres. Il y a centre culturel américain. Voilà. Alors donc, je suis d'une famille de soldats et de militaires. Et natangi bato ya ba histoire bato ba kufa pona mboka na bango ba bunda pona mboka na bango tout ça. Alors pour ce pays ici, mboko nga zakane sengo ata na lali nzala mboka na Congo. Parce qu'elle n'a voyagé quelque part. Ah mais c'est beau, ah non, il parle bien et tout ça. Alors, yoga motuna souka. Et quand est-ce que vous retournez chez vous? Vous êtes de quel pays et tout? Ozoyoka. Ozolba malamu, tu es beau, tu parles bien et tout. Mais mon collègue ozongana mboka na bino. Ndeko ko bangelo ko mokote, mboka za biso. Ndeko Lushima. Voilà. Voilà. Ndeko Lushima na banga kaka nzambe. Voilà. Ndeko zongela phrase wana. Na banga kaka nzambe. Mais na respectera watu nyonso. OK. Mais nzambe kaka nde na banga kaka. Ingeta. Voilà. Ingeta. Alors, il y a un ngai na lobake batu nyonso na lelo ko soki sana wana parce que aussi ça nyonso lelo te. Nazo résumé wana. OK. Na sengi na bao bazolanda. Ba jeune o bazolanda ngai. Na yebi ke bozali mingi o bozo ko encourager ngai tant bozo mona nga na nzela. Bozo loba ke bozo féliciter bozo ko encourager ba misusu baza na prière pour na ngai tozo saela ngo pona ekolo. Tozo saela ngo pona ekolo pourquoi parce que ceux qui ont moni likambo yoki likambo fandi kimia en politique le silence tue. Bien sûr. Alors yango na ebisi bino po aboye ba vérité oyo ezalaki koleka oyo ezokoleka. Et le type Moïse Katumbi, voilà. Danyanyou. Awa tozo bandeko Lushima. Na Panama. Na yebi ke azali à cheval entre Londres et Afrique du Sud. Londres et Afrique du Sud. Ndeko solo lawa. Na yebi bino ke ba conteneur mo rekomi Afrique du Sud. Pourquoi seulement Afrique du Sud? Pourquoi seulement Afrique du Sud? Parce que wana mitu kanenge yaka ekomagana ya la facilité d'évacuer babiloko les contenants ya kati ya conteneur wana. Alors ba congolais bo fungola misu na kosenga na bino botelema botala bendele ya ikolo sima mokonzi ya mboka. Biso nyonso tozala sima mokonzi ya mboka. Biso nyonso tosunga mokonzi ya mboka. Na Équateur bazana besoin pe ya révolution à modernité. Pour mokonzi ya mboka zo sala awa bazana ngo besoin kuna. Balobima ekoti ya na lisala? Bazana besoin ma ezali na lisala. Voilà. Na ebite ndeko. Ah voilà, ma déjà na ba pompe na lisala. Tout ça na lubumba na lubumba sur pas tozo na ne mbanaka. Abi banzela misala sa matina côté na intérêt kuna tout ça tokoli kete mkomsu tout ça na mobembo moko kuna na kosepela makasi. To senga na noko impeto asa kisabiso. Na kosepela makasi. Voilà. Et na lobi ke Équateur bandundu place mboka nyonso bazana besoin ba mona bilembo ba mona sisabidimbo bilembo oyo mokonzi mboka zo sala bazana posa na yango. Yo zana 86 ans 87 soki 89 mais ozo ebisa moto azana 42 ans atika politique mais yo zotika te nana wana 86 te tokotanga bakombo te tolobi boye tozongela siko chapitre mususu oyo ya parce que balingi bayebisa biso ke bango nde batangaka constitution koleka biso ndeko Lushima ba élection ya ba gouverneur élection ya ba députés provinciaux ezaka na 2006 mandat na bango esilai na 2011 mais toza na 2000 toza na 2015 est-ce basali glissement te et tant basali glissement wana eza mabe eza malamu ba sénateur bazaki élu na 2006 mais wana ya so glissement te comme éboulement mais si osomona ndeko pona kolakisa motema mabe ya bato wana motema mabe vous avez démissionné le but non parce que respect de la constitution en 2015 pourquoi démissionner était en 2011 pourquoi
pourquoi démissionner parce que Misusu Wazana n'a pas démissionné. Bozawana de 2011 à 2015, non, on n'était pas là, nous sommes blanchis. Non, non, venez d'abord nous rendre compte. Ceux qui vont aller à l'élection, quand présidentielle, élection législative, gouverneur, local. Va continuer dans la glissement. Va continuer dans la glissement. Constitution de Kolushima, et ça, l'article 1, article 220. Des constitutions nyonsoana 229 pardon. Mais aux hommes on a kaka bazotangi la biso kaka article moko. Alors tous ba page mususu to passo lango to tika na papier moko. Constitution za kana article moko. Na eza na article moko. Et ça passe ndeko Lushima parce que tango bozolo baké constitution za la respecter. D'abord constitution na bisa kabino pour na biso nga za fédéraliste. Nous sommes en train nous de faire une pétition pour que déposer Mboka na biso. Vous avez essayé, nous avons essayé l'expérience il y a unitarisme. Ça n'a pas marché pour le développement de ces pays. Maintenant nous voulons le fédéralisme na Mboka Oyo. Nous voulons le fédéralisme. Pas le sécessionnisme. Oh, ou la sécession. Bisoto somba ba arme te. Ndeko Lushima, koza lokwa ba journaliste mususu te na zotanga kombo na ye na Lubumbashi. Tant na zo ba mamba uranium, tant na zo ba mamba trafic d'armes. Tant il a eu ces éléments là. Un jour a publié un journal les Louchois. Kombo na ye ngoyi kikungulu. Talobinini. Mais a publié bakambo ngana zoloba na Lubumbashi. Ndenge ya malamu na ndenge ya mabe. Kaka ndenge ngana zoloba boye ndenge ye pas publié qui. 2 jours après, le monsieur a été appelé par Moïse Katumbi. Le journaliste est là. Ngoiko Kikungulu, le journal Les Louchois. Kuna ngana zoloba bo koluka ba article boka wo ya uzokoma pona ngai. Tiko tango Moïse Katumbi anyanyo tango abengie. Tango abengie. Alobi na nini? Non, je suis très bon. Bon. Et c'est qui ça? Mukubwa nini nuko yandikia vitu ya hivi donc bwana mimi zokomelanga boy na salio nini est-ce que naza na un problème pourquoi zokomelanga biloko ya boy journaliste on a fandinier asengi pardon bazuye na loboko bakene na parking pona mutuka atali lobité ngala moi mutuka kopona wate azu numéro APC alobi benganga dans 2 semaines parce que na passé l'eau ya ba véhicule zoya comme ça on a repris ya yo parce que c'est qui bus minibus ou ezalo wa esprit de vie bato ba ebiye bazomona ina bus yana batu na ye uti wapi ça mais logo lobby de Kolushima ko za lokwa ba journaliste wana nécessité te logo la tika logo lobby de Kolushima ko za lokwa ba journaliste wana te na ko yebsoka siko soki na zaka lokwa bango ndo kutinga te yo mi na banana ona émission te banda kala oui pe omona na zaka ka déplace nazo féliciter yo mi ezala kala omona na te masoki na bien vule zo beta site émission na te mi na are na biso ya tanko kolawa omona mutu so te papa Lushima tala mutana mutu kana tele mbaimba memayo wana mi kana ngabo na pusani kitisi vitra talinga abi c'est toi Lushima oui c'est bien moi Lushima ok tilelo zaka na makolo amatisi vitra de Maria n'est-ce pas alors tala makabudebe moi c'est tout ça le canard comme tout ça ya foutela tout ça anani moi combat moi c'est combat mobile Lushima ndete oya journaliste tilelo zaka lokate na makambo nyoso ya alobaka kuna na etandweke ozomona papa tomoni makambo ngai leo ozomona ndeko na yo abone nazwa ba contact ya ndenge na ndenge mwasi oyo ya ngai Noela Malobo la reine de Pai Gongila mama na Plamedi n'est-ce pas ayebi
ambassadeur mokwa wa boya mboka ya munene bao ba finance ka bato bazo bunza mboka na kotanga eloko mbote mais moi so yanga na ndako yebi tango na nga osa ba projet na nga ba activité culturelle na ko sa projet moko boye et comme on yo so senga mbongo muke biso to pesa kande so petit montagne et tout ça ba tok ba millions mais na yo tala bonzo kande ezaki na bato mususu ba ko tana mais il y avait des gens qui étaient dans le plan de tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais moi, c'est quand il s'agit pour trahir mon pays, tout ça là, même à Tambon, combien? Je ne prendrai pas. Je préfère souffrir. Est-ce que vous avez dit que le monde va faire bon? Oui, oui. Oui. Ça, il va proposer, tout ça, il a dit niet. Et c'est ça la politique que nous devons avoir nous tous. Ceux qui papa qui il y avait des gens qui l'ont trahi. Ceux qui ont un centre d'accueil qui mangent ça, beaucoup de gens, papa, comment il était. Papa, on a photo, ezali, na lokasa ya mbongo yo, donc, somba information, pas naïe, bandeko na biso, trahissa, ndeko na bango. Pourquoi na biso? Ouais, kufa pour na biso, on a passé pour na biso. 30 ans de prison. 30 ans de prison. Chaque jour, 120 coups de fouet fois 2, 240. Je ne trahirai jamais mon pays. Mais ça, très bien. Oui, mais très bien. Ozali peut exemple pour les Congolais mingi. Nabo bazolinga ote ozali exemple pour na bango. Nazo saluer retour ya honorable Kibawa, Edmond Kibawa. Azalaki na G7. Azalaki na G7. Atali boeti alobite na kokite na koko trahir mboka langa boete. C'est un élu de Malembankulu. Malembankulu ezali nani territoire na Katanga. Ezana 4 chefferies. Chefferie à Mulongo, Kayumba, Kulu, na Museka. Yazali ya Museka. Avec 2 secteurs, secteur à Mwanza na Badia. Plus la cité de Malembankulu. Donc il y a Zamuto à côté wana. Alors, Azalaki na G7, Atali a observé, Atali conscience chaque jour à Zolala. Conscience est reproché. À l'obité na Okokate. A eu courage à commis Mukanda. A commis le président de l'Assemblée nationale, Obé Minako, Njala Njoko. A commis l'autorité nyonso a pesi bango lobi, ngai na zongi, na zana majorité. Pour la nini ndeko Lushima. Parce que a moni biloko ya monaki kuna, ba plan diabolique eza kuna, eza malamute. Même le président Obama a kondimate que collaborateur naye en charge de la sécurité a travaillé contre politique naye. Mais pourquoi ba appuyer ngo awa? En Amérique, ok, Guantanamo. Hollande, président Hollande, en France, il ne peut pas accepter que son plus proche collaborateur en matière de sécurité puisse travailler contre sa politique. Mais pourquoi ils appuient ça ici? Pourquoi? Parce que balingi boboulou za namboka. Oui, pour bakatakata mboka. Ezali malamute alors ba congolais bo fongola misu. Ingeta. Merci. Pesanga na mbote noko na ngai lo sala mona Congo. Alors, boyeki pour les autres baki vraiment to pesanga ko temps à Magnola. To koli kete bandeko balandi boyoki. O to mona kana misu. Na vio o to yokaka na o to mona bandeko. Tout cela. Oyoki likambo vérifié. Au moins nous avons ce que je vous aime. Tout ça. Je vous aime, ok. Mais Namisala. Namisala. Alors, bonjour, merci René Ngwangu. On prépare déjà ces sessions katangaises. Alors, donc, bonjour, Moïse Katumbi un ingrat. Bah, journaux, ils ont bima mikolo, pesimbambabo. Oh là 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 là. Donc, on attend à cause de Abanin Nabiso. Ok. Ngwango prépare ça ta session katangaise à Mukewana comme ça tozo à Matalelo. Alors, journal à Moussou Elandi,
Nabanza Bomouana, Ngoy Kassanj. Ah oui, le gouverneur Ngoy Kassanj, toujours fidèle à Joseph Kabila Kabang. Bon, autre chose comme ça. Ndeko Lushima, Nengagina Lobelo Komoko. Oui, oui. Nazu message Moko na téléphone. Oui, oui. Tu te fais plus Katangé que les Katangés eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire, Oya Komelinga Yebi. Voilà. Pour aimer Joseph Kabila, il faut être seulement Katangé. Non, non. Est-ce que vous avez commis? Voilà. Donc pour aimer être fidèle à Joseph Kabila, il faut être seulement Katangé. Non. Non, non. Les Katangés aiment Joseph Kabila. Voilà. Bato ya province musu super balingi Joseph ba congolais moso voilà bango aisa bango bolongola na bongo na bino na mitu na bino que Katanga est un pays. Le Katanga c'est une province comme toutes les provinces du pays. Alors naninga ko souligner na bi les Katangais ils ont ce cœur là d'aimer le pays et d'aimer le chef. Bazana motema wana. Mais ceux qui yo olongwe olingi mokonzambo kate ne parlez pas au nom des Katangais. Voilà. N'engage pas les Katangais dans la déclaration. La déclaration, ils ont engagé Yomoko. Très bien. Aux gens qui ne pas un. Merci, Ndeko. Merci. Alors, bon, échec de Bakatakatanga. Échec de Bakatakatanga. Prison, tout ça. Donc, échec de Bakatakatanga. Ok, Nekolongola, Bozolandawana. Parce que toujours l'andagnon, so ba journaux, n'a que fouiller yango, n'a que poussière, poussière, oh voilà, mais mon sous wana oyaba, voilà, ozomon, oyaba mai, ozomon ana de Kongwangu, bozotala, ba le bon non, ba mai et tout, regardez, les mai mangent des chefs coutumiers, oyaba katakatanga, tout ça, voilà. Donc, bon anini, sans effet au nom de Dieu, bon anini, bazaki koboma mingi kaka ba chef coutumier, bande koto sosola, bon anini kaka ba chef coutumier, parce que chef coutumier a une histoire, il y a village, il y a moka. Alors, ce que l'objectif est de zaki, nini, to sosola. Ne kozwa oui l'année, oh le chemin de la passion de Simon Kimbangu. Pour moi, nini, échec. Chaque fois que je Katanga, et Simbate, Baliba Kata Ouvira, et Simbate, Baliba Kata Place Boy, et Simbate. Le chemin de la passion de Simon Kimbangu, au niveau de aucun centre d'accueil Kimbangista, ou bien aucun encamp, et pas son éminence, Simon Kimbangu qui a gagné sa divinité. Bon, Talatino Mboka Nabiso, moi, Bakate Simbakate, parce que Makila ya Simon Kimbangu, prophète Nabiso, Azinga Congo Mobimba, Makila ne Zinga Congo Mobimba, et Simbate. Alors, Botala, Bandeko, depuis ces années-là, merci René Ngwangu, Lobo, réalisateur non aligné par non mais René Ngwangu, voilà. Alors, le chemin de la passion, c'est-à-dire passi, souffrance, le chemin de la passion de Simon Kimbangu, n'est-ce pas? Bakange na Bakongo ati aleki sasa ati bakena eti baleki kisangani Équateur kisangani Maniema tina Katanga. Akufi kuna baene be mesu baleki na nzela de Kasai bandu tout ça. De bazo e bateke ni kambazo sala bazo ko kisa plein nzambe sange baeba do makila na ezoko kozinga Congo po Congo ekatana te. Alors natina na bota l'exemple muke moi to zo documentaire mobile zate élément donné to zo amulai le destin de Moïse Tombe pour rappeler bien l'histoire. Alors bota la moi extrême muke échec de la sécession katangaise. Bota la ndenge ça balinga ke no katakatanga bazuku ba deux mercenaires boyo ka bakombo Jean Scram na Bob Denard. Baya waboy ba meki mesimite moko na bango asali accident côté à Bukavu kuna alinga kufa moto katono ni papa tokino abino na ko kate bo misanga ta nzela Rwanda na kima na ngai bona na bino moko mondela lobi soki accident oyo tende Katanga katanaka tolanda. Bon, mais pour reprendre le Katanga, si Donard n'avait pas été blessé, ils auraient réussi l'opération. Hélas, Donard est blessé par accident, il est évacué et c'est Scram qui se trouve tout seul avec toute l'opération sous le dos. Il est fort lent à bouger, il bouge lentement, mais hélas, pour lui, il s'arrête à Bukavu. Et là, dans la cuvette de Bukavu, il se fait encercler. C'est un peu comme la cuvette de Bien Bien Phu, si vous voulez, mais en petit. Il est encerclé, il est dos au Rwanda,
pays étrangers. Il a devant lui les forces armées congolaises, avec les bataillons parachutistes de Mobutu entraînés en Israël, donc des forces valables. Pour lui, c'est la fin. Le Katanga ne tombera jamais. La Gécamine ne tombera jamais. Chinkolobwe ne tombera jamais. Le Congo ne tombera jamais. Le Congo ne sera jamais balkanisé. N'est-ce pas, Freddy Moulumba? Voilà, on se le dit souvent, non? Alors donc, nous n'avons qu'un seul pays. Et Mboka na biso oyo. Ndenge bakoko ya biso babunda, biso pe tozo bunda. Bana na biso pe bako bundaka. Mabelo eza bakoko na biso. Tokufa po neko. Alors, bana Congo, tofungola biso ndenge bozo kawana, bola na ate, oh tout ça mon preso mais ota la capé, bo senze la capé. Tozaka na mboka moko oyo. Congo. Merci. Maître Losala. Roger Losala maître Koutane na poste pour continuer ma solo mususu. Merci Ndeko Lushima, je crois que ma Congolais bayoki biso. Merci moya. OK. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya